Jambo eno, Betuabu, Mbote na beno. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na Mayangani na politiki. Toleki mbala moko na maye tokolobela na Mayangani na biso ya lelo. Lelo tozo kende na kolobela loi électorale. Mpambate loi électorale ezali kopesa mbutu kuna na politique entre baya opposition na baya pouvoir to baya union sacrée. Nungu ezali mingi kote ya baya opposition koloba eti baye ya union sacrée nto baye ya pouvoir bazali kosala makambo na kanza nto bazali kosala makambo na kanai nto bazali kosala makambo na kiyanke mpona kopase loi électorale oyo selon baye ya opposition bazali nango d'accord te. Balobi ke bango bako boykote loi yango na niveau ya Sénat. C'est-à-dire, ceux qui plénière rebandi bango nyonso bako bima libanda. Nto bako participer na vote ya loi yango te na Sénat. Nto bako sala politique ya chaise vide. Selon baye ya opposition, mpambate balebi bazali na kanda makasi, mpe bazali ya kosilika makasi batata ba mama bandeko wabole. Baye ya union sacrée, bango pe bavandi kimia te. Bango balobike, nto balobi boy. Opposition ezali kosala manœuvre, mpoto sala élection na délai conditionnel te. Balobi opposition elingi tokende na glissement, mpo tokende na dialogue, mpo baya na kati ya pouvoir tokabola pouvoir. Na yango bango union sacrée bazali déterminé ya kosala ntoko salisa élection na délai conditionnel na 2023. Donc batata, ba mama, bandeko wabolingo. Yango nde tozo kende nako manyolela bino na Mayangani na biso ya lelo. Mpambate. Esengeli na biso bakongole nto bakongomani komitunaka mituna oyo. Nto komitunaka ba mituna oyo. Eske nini ekoleka soki opposition ya mboka na biso République démocratique du Congo eboyi ko participer na vote ya loi électorale nto nini ekozala lokola conséquence soki opposition ya mboka na biso eboyi ko participer na vote ya loi électorale nto ba boykote yango ndenge bazali kolobaki bazokende na ko boykote yango. Yambo nyonso nto yambo ya nyonso batata ba mama bandeko aboli. Nalingi ko rappeler bino ba loi fondamentaux ya loi électorale oyo. C'est ezali premier élément. Proportionnel ezali deuxième élément. Naba élément misusu oyo biso République démocratique du Congo to salela depuis 2011 ti 2018. D'ailleurs, c'est une proportionnel ezali parmi ba éléments fondamentaux o ezali na monde mobimba. Ezala na mikili ya Europe, ezala na mikili ya Amérique, ezala na mikili ya Asia, nto na mikili ya Afrika. Alors, nazokende na kolakisa bino nini union sacrée ebakisi na loi électorale oyo
baye ya opposition balobi ke union sacrée azali kosalela kanza, azali kosalela loma, kiloma, ntoki yanki. Union sacrée babakisi ya liboso oyo bango bakobenga innovation. Babakisi dimension JA. Lokola innovation ya liboso na loi électorale. Balobi bazoto sa article 14. Oyo elobeli makambo ya parité ya constitution na biso. Mpe bango babakisi ya mibale. Distinction entre inéligibilité temporaire na inéligibilité définitive to permanent. Balobi bazoto sa article 10 ya constitution na biso batata ba mama bandeko waboli. Nazali na constitution nanga awate na studio na kosenga na bino bokende na kotala na ba constitution na bino na bandako mpamba te na kosenga na ba congolais nyonso ezala mibali ezala basi ezala baya diaspora ezala baya mboka bozalaka na constitution na mboka na biso baye bazali ba chrétien soko ozali na bible na yo pembe na bible na yo zala pe na constitution ya République démocratique du Congo baye bazali ba musulman soko ozali na Coran to Coran na yo sima nango pembe nango zala pe na constitution kolibisa ngai soki na prononcer yango mabe mpamba te monoko mozangi makolo kasi mobetaka pe libaku. Nalingi koloba en bref ke esengeli biso ba congolais nyonso to yebaka condition na biso to yeba yango na mutu mpo to yeba nini tokoki kosala ntango tozali kokende na kovote. En bref, bosunga ngai botala article 14 na article 10 botala soki baye ya union sacrée balobi bosolo mto balobi lukuta. Donc batata ba mama bandeko waboli oyo nde ba innovation parmi ba innovation ko ezali mingi kasi ngonga ezali ko permettre te parmi ba innovation oyo union sacrée nto majorité ba bakisi na loi électorale oyo selon ba ya opposition basiliki epesi bango kanda mpe bango basiliki makasi batata ba mama bandeko waboli. Balobi boy. Depuis dialogue il y a Sun City na Afrique du Sud. Batikala ko voter loi mon côté sans consensus. Babakisi lisusu boy. Batata ba mama bandeko waboli. Premier projet ya proposition ya loi ezalaki proposition ya ministre Lutundula Christophe. Oyo apesaki makanisi maye na maye matali ba élection ya mboka na biso. Oyo esalaki objet ya discussion na ebandeli bien sûr. Kasi batata ba mama bandeko waboli. Tango G14 à l'époque, lelo G13. Ntango groupe oyo ya G14 basali une proposition de loi collective oyo ekoti na Assemblée nationale nto oyo tozali na yango lelo nde oyo baye ya opposition basiliki epesi bango kanda basepeli nango te balobi baye union sacrée balongoli maye Christophe Lutundula apesaki nto achaki lokola makanisi na proposition yango balobi baye union sacrée basali makambo na ndenge na bango balongoli système ya publication ya vote selon baye ya opposition balobi lisusu ke ezali tricherie nto ebandeli ya nto ezali acte ya tricherie selon baye ya opposition ya République démocratique du Congo. Mpe bango babakisi lisusu ke pona sei balobi ke ezali parmi
données électorales na monde na uti koyebisa bino yango kasi se ya Congo esali ke ba parti ezala ba parti ya makasi to ba parti ya minene olie ya ba parti ezala ba parti malette ba parti sans membre o ezali ka ba parti ya mikanda et puis existaka te bo ba membre bazalaka te mpe bango ba ya opposition basiliki kaka batata bamama bandeko wa bolingo babengi mwana mboso oyo azali président ya Assemblée nationale corbillard politique babengi mwana mboso oyo azali président ya Assemblée nationale babengi ye corbillard politique batata bamama bandeko wa bolingo opposition balobike majorité nto union sacrée eboyi koyoka bango eboyi kosala consensus selon bango baye ya opposition mpe bango opposition babakisi ke na temps oyo totikali na yango bandimi te ke élection ekosalema na 2023 nto élection ekosalema na délai constitutionnel. Donc, batata, bamama, bandeko, waboli. Oyo nde mbutu. Ezali koleka entre baya opposition na baya pouvoir, nto baya union sacrée. Nto entre ba député na ba sénateur, ya union sacrée na ba député na ba sénateur, ya opposition. Kasi, baya pouvoir, nto baya union sacrée. Bango babakisi lisusu ke bakosala manso mpo élection esalema na délai constitutionnel na 2023 mpe bakosalela loi ya démocratie soki opposition eboyi koparticiper na ba plénière c'est-à-dire loi et démocratie to loi et démocratie ezali majorité nde emportaka majorité nde eganyaka nto majorité nde ekoki ko faire passer loi ezala na Assemblée nationale ezala na Sénat. Donc batata bamama bandeko waboli nauti komanyolela bino maye ezoleka na politique ya mboka na biso République démocratique du Congo na maye etali loi électorale ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mosala na ngai lokola mopanzi sango nto mosala na ngai lokola journaliste ezali ya ko informer bino maye ya politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mpe na banzi ete bososoli nini ezoleka kuna na politique entre baya opposition na baya union sacrée. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana ya mama Christine Kalala mpe na tondi bino longonya mpo na fidélité na bino mpe koyamba biso na bandako na bino nto bisika nyonso bozali kolanda biso na kei na lombango na kopesa merci na ingénieur ya mikoloyo yeba kobenga ye Cristiano Chimanga mpe na pesi mbote na Jacques Kabeya papa na Germain na bosani te salon batatu epa jibe mpe tomonani mbala ya sima na mayangani na politique na tondi bino longonya. Merci beaucoup. Mpe, goodbye.